na milili oyo nazomona ezali nini maloba ngambo ayo oyo ezali ndako ya basoso ya Congo tosalaka yango étage boye parce que soki basumbi banie wana ekitaka na se donc oyo ezali basoso ya Congo nde ndako na bango yango balalaka awa. Mais pourquoi je n'ai jamais vu quelqu'un atongeli ndako ya salinga sala poulailler na ba poulet de je sais pas basoto uta libanda les la poulet de chair ou pondaise batiaka toujours bandako ya malamu. Pourquoi quand il s'agit de nos poulets locaux, parce que quand tu dis pour que ce soit à Congo, Congo c'est Congo, il faut que tu aies qu'est-ce qui se passe? Bon, soso ya pondaise, aza soso mawaboye, soki hollandais liete, ba ma zona ba traitement. En plus bilei na bango to uta nango kisasa et yaka. Donc so hollandais les soins makasité, ba bebaka. Mais biso ya Congo to préférable boye parce que au leke na tonganda ko wana neti ba soso ya pondaise totongela ka bango étage boye pour ata sumbi nyezo kitana na se aza facilitation ya kolala kalme. OK. Donc awa to si risque kotala mabele na se mai. Alors commentaire nyo sala par rapport à mabele ya Kinsala parce que nous on avait commencé ici il y a d'autres personnes bah abandonner va faire mes côtés bah oui que non mabele côté ici m'a raté. OK. Mais bino nini boloni lo kezo monana. Qu'est-ce qui s'est créé dans les alliés ni sont partagés de comme ça abandonner fermer pour soit disant que ma beleza ma bé c'est créé mon rôle ba pas bande ko nanga ba abandona ba fermer ma belé jamais ko za ma bé parce que ça ma belé on zambé à sala mais ezake tant on sait ça musala il faut batu obotila kabiso liboso na biso ba travailleurs tozana ba fermer tozala mutia malamu na bino ba boss na biso obozana ba peya musika tangu cordon ou bien travailleur a pesi plan lobby qui était ningeza boye na moi intel balonaka biloko boye foko o accepter ngo en plus que ça le yango pour ceux qui olexi comme exemple atoke na saison sèche batu mususu bazaka mona ye abandi ko lona biloko minute oyo tandis que toke na saison sèche boye moyo ko ya makase ka aussi biloko moyen ya produire ezate mais tangu biso to tsara musala oyo ya zamba to lobaka te ndenge zawa na saison 6 to kosala musala boy c'est faut respecter ma obiso to lobaka ba chape borne na biso limite yango yo to ko pas doaka persi to kosala persi et que tina ferme na biso to ferme na biso yango mai pe yango donc mai auto bénéficier awa na ba projet to za nango to na posa mai to za 0 mètre ya mai yango ba projet makasi to na posa to sala ngwa na sia donc mai yango. OK. Mai yango déjà. Bongana idée na ngai soki makoke monani. Il fallait tout ça la idée ya banyama. Ngulu, soso, kolona banzete mais om soana ti ba pondu, bambwengi net kana monsi kombwengi pena pour le moment. C'est inutile. On passe ba soso basoli yango. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, c'est parti, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision. Mbote Nabino, Bisika ete Bozali Kolanda Biso. Les lots tozana esengo ya kosalisa bino découverte awa nakati ya village ya Kinsala. Au bon tozali nakati ya commune ya Nsele. Ça combien de kilomètres? 16 km hein, na route nationale. Alors, les lots à faire, mais oyo, tous en déco, awa, aromeka un peu ko lobela biso, ba détail no se ferme awa, et sika tozali. Alors, mbote ndeko. Mbote papa. Boni santé. Santé vraiment kimia, nangolo nzambe. Voilà, nga meko lo ba un peu na likolo, mais quand hôtel c'est ba Fantastique Info, tozomi wa pinga ina yo awa. Tozana ferme ya Kisala toi. Na ferme Jodin. Awa tosala misala awa tozolona ba mbala sikre, tozolona banzete, tozolona bambwengi, tozolona manioko, tozolona babitabe donc tozobukola na basoso. Voilà, merci beaucoup. Alors tolinga un peu hôtel service d'une manière minutieuse, c'est-à-dire moko likolo ya mosusu, moko malembe to mona yango. Mais ko hôtel c'est bozala bambala. Bambala bolona ki yango déjà et salimbula boni, est-ce que vous avez déjà récolte désolé kandé. Te bambala oyo banda toloni yango ça fait déjà deuxième mois yango, donc troisième mois.
yango tozela yango donc tozela na fin ti ba juillet nde to ko récolter yango. Voilà, ti na juillet nde boko récolter yango. Alors bolonaki yango na superficie nini ya mbala? Bon, on eza légumes verts, légumes ouais mbala sucré. Eza mbala sucré, tolonaki yango pour wana esalaka 3 mois. Donc oui, j'ai compris, na comprendre que biki eza mbala ya sucré ou atambala ndenge nini, mais na yebi sikoyo bolonaki yango na étendue nini parce que boza na terrain na superficie ya combien? To wana 5 hectares. Voilà, donc vous savez déjà votre superficie que vous avez 5 hectares. Oui. C'est pour cela que je pose la question au yeba que bosali mbala ya sukali oyo ezomona na kitoko na miso ya bandeko ya fantastique bazomona yango. Alors boloni yango na monene ya boni. Boloni 2 parcelles, boloni 20 sur 20, boloni 1 hectare, boloni combien parce que bilanga fait à la quantifier na oyo bozo sala pe. Toloni nanu 20 sur 10 tomekaki yango totala ndenge ezo produit biso comme ça nde dernièrement tosala yango sikoyo na prochainement. Alors merci beaucoup, donc 10 sur 20 c'est encore autre monde susu yango wana eliboso kuna ezali. D'accord, merci beaucoup. Namoni pe ba makemba ezali makemba to bitabe. Makemba na bitabe bitabe makemba yango o d'ailleurs bandi ko produire o makemba yango. Alors différence ni bosala entre banane plantain to banane plantain to benga makemba na banane do o to benga bitabe, différence ntango ezalaka nini wa? Toyebaka bitabe ebotaka vraiment fo emata likolo makasi mais makemba ebotaka nango ata na niveau oyo ata assez boye déjà boti. Donc siko tozomona boye balanda fasiki bazomona eza makemba. Makemba. OK. Merci. Boloni makemba combien de pieds, combien? Nyonso oyo tomekaki yango atoloni lokola 8 pièces. 8 pieds. 8 pieds. Tomekaki kaka totala na ndenge produire. Et comme vous kocha bana, oyo kocha bana baze belé. Bana bango oyo na si o nyonso bana pona loni bango kaka o tout ya si bana. OK, donc vous avez na 8 pieds, le tout monde comme 11 malem mais donc na bilanga eza toujours likambo ya multiplication. Alors là on y la kaso balandi fantastique. Wana na sa ba arbre fruitier to kilona ezali na belé awa photo. Très bien. Boloni arbre fruitier. Voilà, boloni neti awa o goyave. Oyo. OK. Goyave. Mapela. Mapela. Oyo banzeta mbila. OK. To ya boye totala basafu ezali. O bambila. OK. Oyo safu. OK. O pe safu. Wana pe safu. Oyo mbila o goyave. Oyo manga minene. Manga mabele manzombo. Mais nazomona net ata nzeta lipela oyo. Apparemment bato balobaki sango ke mabela ki sala ebotaka banzete bien te mais ndenge nini oyo ezobima kitoko bout. Bato bayebi okona te. Bayebi kolona te donc faut oyeba kolona eloko nyonso avebima kitoko faut oyeba kosala yango. Mabele ki eza mabe te. Eza mabele nyonso ndenge ezalaka. Donc soko oyebi kolona yango ngalona ko nesobe. Yango ezomana normal. Yango awa ope manga. Obi kalbitushi. Merci ko banze ba distance to respecter te ndekobi comme nani? Comme nga papa HR. HR, voilà HR. Donc olobi ba distance to respecter te o tolonia wa ti OK eza après près ba 5 mètres. Kasite o na chaque 7 mètres eza ngo manga yango ate sangani eselote. Mabeki to bonga différencier soki eza nzete mususu. So sangani peut-être on est nzete mususu mais manga tango ekokola te sangani eselote. Poto na posa peut-être awa un jour tokobanda fanda awa bakotia place mao bato bamelaka bafandaka ezaka pia kitoko chaque basansi wana. Voilà, merci beaucoup. Wana à la moni art cher. Wana est un artiste hein. Vous êtes artiste ni comédien, artiste peintre. Ngamo ko mutu na cheba ba couleur wana nyonso ngamo machaki yango. D'accord. Donc dans ndako yomo totongi, on peut voir hein. To poussa na nanu cher. O ndako yomo tongaki. Eza na 2 pièces. Patron qui peut opérer aux ana pano ils ont permis de sala nini baminda eza nango ba tibi yango kati totalaka minda air nyonso batibi yango oyo oyo ezaki ndako ya chambre ndako pe ezali oyo libanda ezaki na butu na pelisaka yango mpona komona. Wow. Oza pe na mbwa
Ah, baza moko. Te bambo baza mibale. Papa ina baksa su mususu, donc fona baksa su mususu. Alors, yo zali natif à Kinsala, non? Naza Kisala toi. Mais comment ça fait-il, en fait, déjà, j'ai l'impression par rapport à, il y a 6 minutes, où yo, to solo lina yo déjà, les résultats, ils ont, il y a solo, ils ont un peu, ils ont négativité, ils ont la moyenne, c'est-à-dire que ça, côté, la négativité, déjà, malamu, na yo to solo. Mais comment ça fait-il, parce que, Rébi Ming, ils ont un cas, sur une natif, il y a Mboka, il va rien faire. Moi, je te connais depuis, hein. Mais j'ai l'impression, hein, normalement, quand on continue, vidéo dans les bandeli, ils ont malamu. Comment au sali qui était, aux un peu la moins bonne volonté, comment tu es bien payé? Qu'est-ce qui se passe? Bon, awa, nga pena na fanda ka l'aise, papa na nga soki pa na nga l'aise. Apesa nga mbongo o isenga kito yokanaki, siko tango azopesa nga da volonté wana, nga pe fona mi pesa na musala na ye parce que e marché, lobby e bota, po nga pe na sima musala wana ko bénéficier. Ah, très bien, merci pour la conscience wana, parce que la plupart des gens aussi, bah, futa kabango, on a resté malamu, donc on a tout, installé, on a biloko, nyonso. Voilà, ah, cher, toza vraiment na yo, prends ton temps, on va tirer pour la maille. Voilà, donc, on te continue, dans des fantastiques infos, aux émissions na ciment, tozali ya wana kati ya village ya Kinsala 3, tozali bongo na kati ya commune ya Nsele, na nzela ya monene ya kitoko bazo sala ya rocarte via la route ya Nzoko. Donc, mboka o pe tali parmi ba visite, ba bénéficiaire, dès que nzela wana yozala bien installé, et awa pe circulation yozala malamu, awa neto mona ki yango, na bandeli na ndezo koma boye makambo ezali kokende malamu. Alors, en cher, banzete musu etikali ezali wapi? Banzete musu etikali ezali boso bo photo tala yango. Ok. Alors, awa nazomona ezali pondu etcheko to déjà ba graine. Ba graine. Donc, elakisi nini? Pendant eumeli déjà. Eumeli déjà donc ti awa ti jier, photo picoler yango déjà. Oh, donc bana boza na ferme boza déjà mbula boni. Na ferme awa bana na ye awa nasi 7e mois na nga yango déjà. Ah, mais avant, il y avait d'autres personnes qui nous travaillaient, hein? Bazaki au travail, ti bachaki batu mususu banda ko travail, basala ndako babongisa po batia bango mais bakuka kite ti papa ko engager nga sko bana na ko tia side asim 7 mois. Ça déjà 7 mois. Alors donc pour nous bolonika yango parce que moi je vois vous m'avez dit que vous allez na 5 hectares. Donc vous avez 50 000 mètres carrés. Mais nous avons étendu au bozo ça les la mokie makasi par rapport à superficie na bino na monene nyonso. Tokosala yango oyo yaka tomekaki lokwa nga na kotaki awa dernièrement papa na ba projet ke photo sala nde pene tandi ya monene ya pondu otolona yango oyo ezaka ke tobandaki yango nde si tomeka yango totala ndenge ko produit biso mais na moni vraiment ezo produit biso calme nde tokoluka surtout avancer na ba hectare minene même aussi tokosala 2 hectares pondu na pondu ba projet ezebele a photo sala awa. Voilà, ma projet d'aller belé pour la kosala awa et lobby artiste en chair, en direct, il y a village à Kinsala 3. Oh, tout ça encouragé pour Bandeko. Par exemple, ma belé, na commune en Nsele, na millier rural, le quoi Kinsala awa, il y a kosala quelque chose et vous allez vraiment malamu. Donc, on voit vraiment que même pour nous, ils allaient cercler et ça fait vraiment du bien. On tient à vous féliciter et surtout, félicitations directes na ba promoteur, il y a fermé et si que zomi bango, topesi bango pe bambote. Alors, Asher, to meki otala pondu oloni, to moni un peu quelques nzeto oloni. Alors, eloko nini sous malamu, oyo, bosali la kati ya fermé, awa, pona ko talisa balandi ya fantastique info et surtout, ba promoteur, il y a ferme. To kende to moni ndako ya basoso to sele ya basoso soki to longwe to ke skota la mbwengi za ili boso kuna to lona ke pesu mbwengi. Voilà, let's go to la ba détail nyonso wana. On balandi ya fantastique info bandeke bozo mona na ba bilili o eza bandeke ba memi biso na moto. Donc nga nazaki pe monter na moto pa bonheur awa. Parce que mona ike espace to zaki na ngwa ezaki ndambu to zaki na 2 hectares baxi 3 hectares tina mai donc faut to koma tina mai wana ba mona mama ba limite ndenge ezali fuma. Voilà. Alors, la fantastique info télévision, nous avons avancé pour la Rotalissa. Espace, il y a Awanakati à concession. Bamanga Angoloni. Oh, bon, si on a pas mon fantastique info, zoyate. Eh, et a pas pour ça, pas pour être du matin. Il y a pas pour être orange à caca. Orange à caca. Ma tite bimana, attends, na salibwe. Souka souka ko sa ni, ko bima. Na orange les sous. Ok, là c'est vrai. Comme tout ça la saison ya mbula, donc moi
Vous les autres c'est à tout moment. OK. Donc awa aussi si tu ko tala mabele na sia mai. Alors commentaire nyo ça là par rapport à mabele il y a Kinsala parce que nous on avait commencé ici il y a d'autres personnes bah abandonner va faire mes côtés bah oui que non mabele côté ici m'a raté. OK. Mais bino nini bo boloni lo kezo monana. Qu'est-ce qui s'est créé dans les années nini soko partager demander comme ça abandonner fermer pour soit disant que mabele za mabe. C'est écrit mon rôle ba pa bande ko nanga ba bandona ba fermer. Mabele jamais ko ko za mabe parce que ça mabele o nzambe asala. Mais ezake tant on sait ça musala il faut batu obochila kabiso liboso na biso ba travailleur tozana ba fermer. Tozala mutia malamu na bino ba boss na biso obozana ba payer musika tangu cordon ou bien travailleur a pesi plan lobby que te ninga zabwe na moi intel balonaka biloko boy. Faut ko accepter ngo en plus que ça les yango pour ceux qui olekisi comme exemple atoke na saison sèche batu mususu bazaka mona ye abandi ko lona biloko minute oyo tandis que toke na saison sèche boy moi ko ya makase ka aussi biloko moi ya produire ezate mais tango biso to ba to tsaka musala oyo azamba to lobaka te ndenge zawa na saison sèche to ko sala musala boy c'est faut respecter ma oyo biso to lobaka tango to respecter biso pe ba travailleur toza na bonne compréhension ya koyeba ke te muta engagé nga na musala fona respecter ba loi na ye nde musala okende kitoko parce que mabelo nyonso ba nyonso avifa ko to avifa na manioko masango c'est que nikolo ba mabele za kitoko oh man na kisala pe il y a production manioko esalamaka bo opeka manioko. OK on a peka manioko ba passer na so ba sala ah ouais maman Micheline maman Micheline ah voilà maman Micheline ferme ben les na pesi mbote longue na papa pasteur isika bazali kolanda biso. Okay. Voilà. Merci. Donc, Misa les osala malango. OK. Mabele la biso to bakisi yango papa fo mona ka yango to bakisi yango ko to tina mai ndenge to kindi. OK. Ona na bande borne moko na chaki na nupo na limite. Ya biso na maman Micheline. Borne cheo. Ah borne moi sikate ozo ko mo wapi en cher. Ba borne tant ba mutu ya kateka ba borne awatsala ngoka ya sikate ba ka ko china marché tant ozo tekama o etekami o pe tikali wana ezaka ke tikali wana tant mutu ko ya tant ko ya akosala yango awa yo kosala ngote me ba koma basala copie nango asombi ache wana ko ba faire mes ebele azoteka nayi ngana bangi passe ngai pa maman docteur kuna na cha plus de 50 bornes na moni borne kalabi ai borne yo ilongwe na ngambo kuna te biso toza bato ba genre wana te biso na bandeko na biso na ferme ato vivre na bon terme toza atana so bayaka awa bayaka ba bêtise na bango awa na pe na kendaka kuna c'est que to na bon terme toza pe bato mote mutu aza liboko mulai akofa na ferme te akofa na ferme te pas ko olobi ke obakisi kuna c'est ça non alors ana moni pondu ezali ya nani pondu oyo ezali ya mama Lumengu Viki oyo tozali na ferme wana asalaki yango tango nanu papa sombi awa te chef ndapesaki elwa asala na ye yango lokolo ekoti na be na biso pondu ezalaka ya biso non pondu ezali ya bino te ya kobuka soki na sens ya biso ni ou bien boyokani na ye mais bovefe ya solo nga na kotuna ye parce que fantastique info eza vfp omona likambo eza ya mabe ya kobima liboso ya caméra oyo bilanga ya mama na biso mutu apesaki droit alona awa eza chef coutumier mpo ezalaki mabele na aloni te nde nateki yango te mutu asali bilanga oyo eza ya mama na biso oyo aza na ferme wana tozani place moko voilà eza likambo ya boyeboye te parce que tozala mama place moko mutu asali bilanga mpe mama na biso oyo totiki na ferme voilà balanda fantastique info télévision tozosenga na bino bomeka kopartage video kozala égoïste te nzambe asali yo ozwi privilège ya kokuta na émission kitoko boye ya découverte ya baferme notre émission ezalaka plus na badescente sur le terrain mpona koencourage bandeko bazosala malamu mpe kopartage mayele na bango enfin ke mise en niveau esalama tokóma na baresultat malamu parce que soki na bilanga moto azali informé te aza mpe formé te ekozala malamu ekozala bilelo na bilelo parce que azoyeba eloko azali kosala te sur ce esengeli koleka na baformation donc oyo ezali na cadre ya université buissonnaire makambo ndeko hr azoloba ekozala bandeko mosusu bamoyi comme pour la première fois mpe ezala kola connaissance mpona bango
Donc voilà, nous encourageons et nous félicitons Kolo Ferme, il y a espace Jordan Esika Bazali Kolanda Biso. Voilà, alors cher, comment vit Ezali Awalakati il y a Mboka, il y a 15 sala, il y a Ozali natif awa. Donc message un peu oui, j'essaie aux en contact direct, il y a patron na yo, mais si on profiter derrière ou devant notre caméra, il y a un peu quelque chose et vous allez. Bon, Kisala, Mboka Kisala. Kisala 3. Kisala 3, ezali mboka malamu. Biloko, na woke na premièrement na biloko. Ba biloko emaka malamu, bato balivaka kitoko, mais ba difficulté ezali na sens que oyo ezali mboka, donc nyonso tolia na neti ba biloko ba poisson neti tokendaka Kisasa. Donc tosomba Kisasa, mais à part ça, nyonso eza nango normal. Neti ngai na ferme na ngai, naza na ngai normal, parce que ration na ngai eyaka, nafandaka normal, donc nani eloko ngai nakelela na ngai ti na ferme na ngai. So naza na posi eloko na kobenga papa na biso akotindela ngai. Donc na nga vraiment kimia vraiment. C'est que Kisala eza vraiment kimia eza eloko te. Voilà, Kisala ezali kimia elobi artiste en chair, on dirait qu'il y a Fantastique Info Télévision. Alors une autre question on le non ferme ezali malam, mais est-ce que au monde ferme oyo dans 3 ans et aux alanini ceux qui viennent produire est-ce que promoteur il y a ferme ils seront capables de continuer il y a ko futa bino ceux qui nous rester malam et monanité. Bon, foot, bako décourager. Pendant 3 ans, bako décourager parce que mutu, ozo misambongo, il faut à gagner pe na eloko ozo sala. Jamais obimisi mbongo, au perdre tout ma bien biso yango. Au perdre nyonso, ozo eloko te eza sensité. Biso ne to fandi tona ba projet kitoko. To sala awa, Zambé akosunga. Et dernièrement, tant journaliste akoleka akozwa ba image mususu ya bien. Ko sala ba tu ba comprendre que te ferme eza vie. Donc, tu as biloko ebele to créer ferme eza na sika. Mais petit à petit, tu as un projet malamu, tu as tout ça na ferme na biso. Voilà, merci beaucoup Ndeko en cher. Voilà, ça continuer na espace oyo bo bakisaki. Yango yo. Donc yango no bande ko exploiter yango te. Non, to bande exploiter te. Oto kaka image pour papa mono yango. Bambila oyo eza mpanji na biso nyonso. OK. Voilà, donc toujours continuer balanda Fantastique Info Télévision. Ah ouais, na kati ya village ya Kinsala 3 na commune ya Sele na ville province ya Kinshasa oyo bilanga toujours booster yango ezala vraiment niveau mosusu bandeko za rester ya malamu. Donc to sengi na bino mais qu'on partager vidéo soki pe libonza ko sala ezali email ya PayPal ya ngwana ezali pesa biso 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 50 euros, pourquoi pas 500 euros, et vous allez malamu pour la soutenir biso, afin qu'il continue. Il y a une mission, il y a une recherche na biso, et ça, on lui soumet dans le temps dans la Bible, au kabila biso, directement na PayPal, il vient à numéro na biso arrangement, ils ont lui soumet. Limiti, ya bandeko na nga yango, ba chape borne, na biso limiti yango yo, toko padoaka persi, toko sala persi, et que tina ferme na biso, donc ferme na biso yango, mai pe yango yo. Donc mai auto bénéficier awa na ba projet toza nango, toza na posa mai, toza 0 mètre ya mai yango yo. Ba projet makasi toza na posa toza nango na sia. Donc mai yango. OK. Mai yango déjà. Ça c'est bien. Oyo mama Micheline. Asomba tanga ne yango tina sekuna ti oyo mwani batu oyo bato basombaka lokwa biso basombaka pene boy donc oyo nyonso eza mama Micheline tina se bino comme na facilité kaka kenda bokotia moto pompe obendi mai tokoboka na bangulu awa toza mi donc kozwa mai awa toza 0 mètre. OK. Limite soki tina mai bon te limite bon ye moi loba chef limite mai batekaka yango te premièrement nanu. Donc soki boza ndelu na baninga ya ko bénéficier na mai pour bénéficier na mai. Donc biso to na mi droit ya kozwa mai, mama Micheline pas kozwa mai parce que mai bateka yango te. So toza face à face na baninga, c'est que biso faut to bénéficier na mai, mama Micheline pas bénéficier na mai ndenge faire menos ezalaka. Na sens wana. Voilà, merci beaucoup. Tozwa pe
ndeko gérant oyo azali sur place awa ameki un peu koyebisa biso mwa liloba par rapport ya descente parce tokutani mpe na ye awa mbote papa mbote balandi ya fantastique info bandeko na yo bacongolaise na bacongolais baotala de partout kombo na yo nani mpe ozali nani awa esika tozwami na yo. Ok, merci na parole. Ngai kombo na ngai eza Apache. Pour le moment ngai naza cordon na ferme awa. Mais ngai na bandi sika oyo azalaki liboso nde alongwaki yango ngai na ye sika. Yo sali nini ya kobanda sika na yo déjà banda ozwi ki coordination awa. Bon ngai oyo sika déjà na bandi déjà eza kaka mbwengi momoni kuna. Mais ngai projet na ngai eza soki tokomi na saison sèche wana na bandi projet na ngai. Et ozala nini? Osala projet nini? Bon wana totala ngo sima. Non mais loba siko parce qu'on peut discuter, peut-être il y a des idées à partager. Eza loko bomba te mindele bakenda liboso parce bomba bomelo te lobby et ozala malamu parce que yo moni muto asali muto asali mbwengi yango wana ebimi malgré ils avaient pas bien maîtrisé oui avec superficie autre là mais oui. Tout le monde résultat oyo bosala lobby yango na caméra za ngo lisumu te. Oh problème eza te. Bonga na idée na ngai soki makoki monani. Il fallait tout ça la idée ya banyama. Ngulu, soso, kolona banzete mais om souvent ti ba pondo, ba mbwengi net kana monsi mbwengi pena pour le moment. C'est inutile. On passe ba soso bazoli yango. Ezo bota na mais soso azoli yango susu. Somo que biso perte. On to bénéficier mais tozo ka perte. Alors pona ko éviter biloko wana place mbwengi moto sala ba bibwele. Mais ce que bino lingi soso na ale sabango soso za li mbwengi na bino non. Non oui mbwengi na biso fait pas bénéfice na mbwengi koloni. Ah. Ouais. Parce que bibi wele boyiso mbwengi siko le kolongola mbwengi leso soso na baoza la santé to moni bango bongo. Non ba mbwengi wana. Ba za na santé. Ba za na maticha zamba. Ba lia maticha zamba. Ah. Merci. Alors vous avez un message un peu particulier à Rolanda, ya relancer dans ma promoteur ya ferme, na bandeko pour investir na bilanga. Est-ce que vous avez un mot ya ko lobela yango? Oui, na pesi ba kaka bazaka na courage. Makoki mona kaka poto sala musala ne sengela. Parce que makoki zali to sala musala. Ba baza plus ferme, balemba te, bachaka courage. Confiance kana bato bafana ba ferme mwana. Bata ferme pe bala confiance na patron na bango. Pone olobia bato ba ferme pe e mo ba manœuvre pe fort. So sali boyer moko baziko se comprendre te. Oh alongwe bazisi musaye musale ko marchete. C'est confiance ezali na musala ko monana. Net ngana na confiance, sama ko moni ferme ko marché. Mais comment au moni évolution ya Isikawa parce que ça semble aux combien de fois quand il faut comment? Oui, on a connu c'est 4e fois. Est-ce qu'il y a une différence n'importe mali bosso na 4e fois? Il y a un changement où même à la vie Manzela. Oui, na moni changement e bandi ko kota. Parce que même na nzela na moni que ça va. Mais na copine mon la faire mikolo to le kande zalaki mais pour le moment na moni ezo marché sikoyo. Voilà, merci beaucoup Nzambe azala na yo ensemble to meka kolonga nzala na kati ya mboka na biso. Alors cher to komi siko wapi? Je crois que ça les tours non? Ezala sika msho la balandi fantastique info. Te awa to komi na 100e mètre na biso limite na bandeko na biso to na bango na droite o limite na biso na bango eza awa. Après to okende place to lekaki wana eza limite na ma Micheline. Donc espace na biso yango yo tina ferme. OK. Voilà, donc tout mon espace est encore est-ce qu'il y a eloko msusu ya sika oyo ba promoteur afin ba ko mona na bilili bayeba. Bon ngai na pesa susu ba papa na nga bayeba awa na ndenge to komi na espace oyo ya mai oyo esengi vraiment tolo na banzete ya kolia parce que awa ata na saison sèche ekobima parce que eza pene ya mai. Fotolo na banzete ya kolia ba safu nde na lola kuna likolo kuna. Parce que au lieu da likolo kuna mingi lokwa to da espace pene pene mai awa fotolo na ngonde na mai boy. Po awa ata na saison sèche awa ekosa eloko te po ya da 0 mètre na mai. Pour maka normal. Donc faut to profiter pena awa to chande banzete ya kolia mingi. Ba safu, ba voka, ba manga, ba mbila donc faut to za na ngopena atolo na ngonya so. Voilà conseil na yo et komeli ba promoteur ya ferme espace Jordan.
Alors, omeka explication fait ferme banda na ebandeli c'est ce que tokomi kozonga awa banda ni bandeli wana ti tokóma awa na limite ya mama Micheline eza lokola 100 mètres de largeur 100 mètres bon la longueur eza combien na longueur eza 300 mètres donc yango esali lokola 3 hectares oyo tobakisaki wana ntina suka na biso eza lokola 500 mètres ntina suka ya chantier na biso mais oyo eza tobakisi yango nsima eza lokola 3 hectares eza 300 mètres ntina limite na biso kuna esali 500 mètres donc awa à vrai dire eza 100 mètres sur 500 donc 5 hectares limite yango na mama Micheline awa awa na kopasola awa bango lokola basali da bizamba nazi baba tumba photo sala persi awa emata tout droit ntina limite na biso kuna tosali pe persi donc ya 100 mètres sur 500 mètres nyonso voilà alors oza liloba koloba devant caméra et pas ba boss na yo et puis bande comme ça baza na posa bilanga peut-être pour abandonner be bilanga oza na message oyebisa bango so oza nango maloba ngambo ayo nana message oyebisa bango bilanga ba abandonner yango te bapesa confiance na ba cordon na ba travailleur au bana ferme bayokaka programme na bango parce que eloko ya nazolobaka mingi biso tofandaka na zamba toyebi badati nini biloko ebongaka donc so napesi plan na bike peut-être masango balonaka yango comme exemple na 3e mois donc so todépasser da 3e mois so toloni masango moya ebima kitoko eza te donc biloko wana yango mwini baferme ebele eza ke balona biloko baoperdre kaka parce que baolanda loi te bango baosala na oyo bango bayebi or biso toza na zamba toyebi ndenge biloko emaka na zamba en plus ferme ekoki aya eloko moko te okoki operdre na ferme so otya ebwele na ferme awa akobokama nini normal ezalaka ke yo nde tya volonté osali biloko na yo bapocherie banini otye wana okomona kaka ndenge baferme nyonso ya mokili mobimba eproduiraka ndenge mpe ferme na yo ekoproduire donc eza eloko moko te ke peut-être ferme bodécouragé mpona ferme te sala volonté ya kosala eloko wana na bonne volonté okozwa mpe résultat ya bien. Merci beaucoup Ancher balade ya Fantastique Info ndeko Ancher asololi alobi ke nous devons ya korespecter calendrier agricole na bilanga ezalaka to lamuki kaka boye mbala moko nalo na ndunda nalamuki nalo na boye tout ça osala makambo wana nyonso soki oza na problème te en terme ya irrigation c'est-à-dire oza na présence ya mai mpe omoni koza na force ya koarrose yango même si mbula ezali te mais soki omoni ke oza na makasi wana te vous devez ya koyoka calendrier agricole alors mpo bandeko baza na difficulté ya calendrier agricole biso toélabora depuis ça fait déjà 3 ans calendrier agricole ezali totekaka yango na nzela ya Fantastique Info télévision ezalaka nango moins cher na $5 à pamba via paypal osombi yango totindeli yo en pdf calendrier agricole na ya ville province ya Kinshasa na Congo central ekosunga yo makasi mpona kozwa baresultat ya malamu otika koevite ke olamuka lotindo toloni ndunda oloni mpe ndunda eza na confusion eza malamu mbala wana liboso kotala biso tosengi osabone mpe opartage video na bandeko mosusu ekozala malamu. C'était votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite en direct ya village ya Kinsala topesi mpe mboti na baferme oyo toyebi oyo à travers biso mabele ezoma awa na kati ya Kinsala topesi bango bambote ndakisa ya liboso ferme Yimnudwe ya mama docteur Justine Musemba topesi mbote oyo azali na esika pe awa na mama Micheline awa na ferme Ebenezer na ndeko Yannick na molongali na ye mama Jetu topesi bango mbote topesi mpe ferme papa Alain ferme intégré topesi bango bambote nzambe azala na bino tokutani bala nsima bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.